Très cher Internet, quand on est dans l'émission, je suis avec le patron, le boss de l'espace chez Coco Business. Bonjour patron. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, ça va très bien. En tout cas, d'abord, merci beaucoup. Biso la chaîne Congo et Senghor, Touti Kinshasa. Quand on est au Tambola, to Kundoli, chez Coco Business. En tout cas, accueil. To sepel nango vraiment malamu. Mais au groupe Zabiso adresse bandegonion sobaza baolanda biso. Nous sommes ici chez les amis de la cave, chez Coco Business. Nous sommes à 117 rue Bongo au plateau de 15 ans, en plein centre du plateau de 15 ans, donc derrière le PSP Plateau. Derrière le PSP Plateau. Ah, PSP Plateau. Ah. Dans la commune de Mongali. OK. Bandegonion so oyo baza baolanda biso. Toza ana Brazzaville. En tout cas, so lingi o mela elo mwa malamu. Et qui t'a opena na mongongo oye chez les boss Coco, ayambo toko si onenga mungete. Président kutu Zara kutu ayambare aye mutu la kisi biso, to ya pas président Coco po to découvrir elo ni nango to découvrir Mali la kitoko, accueil ya kitoko en tout cas. Non, flatté au thé, franchement. Merci. Hein. Merci beaucoup, merci. Et là, on est Bana Congo et Senghor. Bana Congo et Senghor TV. Bon, en fait, na sepeli boya imala mon panabiso na Congo Brazzaville. Oh, nous sommes moni ezali ba effort na biso na bino et ali espace moko ya kitoko. Oh, nous sommes roya nesiko ya rozala de cité. Aroye ba ko découvrir oh nous ezali katina espace et puis faut boya komona pour kolobape boye faut bino moko sunda sur le terrain pour na comprendre que nini le karana kati ya esika 40 président biso na kinto lo baboya ovanda bango eza ko sunda il faut comprendre taka mboka moko Congo Brazza Congo Kinshasa. En tout cas, grand merci beaucoup président. Merci to sepeli pour na accueil pe na osenga na bino nyonso bana Congo Kinshasa bana Congo Brazzaville soy boye boya na espace chez Coco boyamba yambo kitoko na invité bana ya Bandal, na invité bana ya Binza Ipen. Bandal c'est Paris. Bandal c'est Paris, oui parce que tant on a ya Kinshasa nazara mingi na espace et pas ya Pirengai Eric Yoa na Kimbondo wana dia na lala kuna et pas na fandara na pasara le temps na ngakuna comme yé soki ayi Brazzaville a pasara le temps na un espace na biso. Donc bana nyonso ya Kinshasa na sepeli que soki boye Brazzaville bo essayer à koleke pa na ngawa bino moko boko découvrir nyonso ezali awa. Merci beaucoup bana Bandal c'est Paris sika président Coco akendaka soki azwi mwa ba répondre na ye avant ndaka kuna asengi na bino tout ba kinois so kitika na beach kaka wana na beach na biso ya Brazza awa o ya biso ya Kinte. Soko uti ya biso okiti na Brazzaville kokene place mususu te oyeka chez Coco Business kokota kaka na kokota omona bakoyambo vraiment très tokos. En tout cas na sepeli beaucoup ngamo na vivre ango talaka ngamo na vivre ango na sepeli makasi. Merci vraiment beaucoup. Merci à moi de vous remercier encore. Okay. Merci.